Vainqueurs Télévision, votre chaîne de transformation. Vos rejets, vos inquiétudes, vos angoisses ainsi que vos stress, nous les transformons en un moment de bonheur pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie. Makamba sokele kelinga na vibolembo na tikanzela nzambe Angai na la panda ina vinanga na tika la reconnaissante Ngolwe Yesu salanga ema Angai na la panda ina vinanga na tika la reconnaissante Eyelanga lelo ndongo Eyelanga lobie Eyelanga butu moi na tika la reconnaissante Atana lingi na pengwa Nakanisi makambo ya salela ngaye Na telemi na pupoli mabele na ngaye Nazuma kasi na lanzima siya nzambe na ngaye Nalanda kanzambe na tina oye Basusu bapengwa Ngana pengwa ndenge nini Basusu bachola nga na chola ndenge nini oye Makambo ya salela kanga elekanga na muleye Tika lelo bafinga yo Tango lobi ya kosala bakoka mwa yo Bakola betikete ya bagrife nyoso ya mabe o Soki maloba kobondele sili bana koyemba koyoka yo Azana matoya yo kaka Zapena miswa komona yo Mabene yo kaka mongongo ya nzambe nalola Nanzela nalo yembo ya pole na silasi mabene tosaki Manzete yo kaka pe mongongo ya nzambe Nzeto ezanga kikobota mbuma Yesu akangi etosi ekaukie La Voix des Vainqueurs Télévision, votre chaîne de transformation. Vos rejets, vos inquiétudes, vos angoisses ainsi que vos stress, nous les transformons en un moment de bonheur pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie.